dépouillement. Autosila. Dépouillement. Non, ok, c'est ça dépouillement. C'est ça. Ok, n'était, non, vérifier l'élection. Il n'y a pas tout dans la donc tu vas voter donc tu vas voter honorable na biso 10 fête ya ngoyo awa changu mobimba ye mutakanya to vota meka 10 fête ada to uti centre ya ngoyo ngape na uti centre et 10 fête bana changu biso to voter honorable présent pour numéro 10 fête pour voter biso faut voter te kaka teka sikoyo teko photo bakati vote mais balobaki 17h bino boki oteka ndeni o debeka 17h et 17h ko to teke bana ba oliendeni et que luka mbongo pona yebiki ba 16 na yo bakati déjà ça va merci mais attends basili ata batu ba cheki sito ba site faut continuer kaka moto yaki ba biso qui il faut tozonga après ba régler makam toye ba lobi ba clôture ngo ezalaka boye en même temps biso ba misusu to si liste ko voter te ça va merci mon amboka balandi na onyo so ba koyoka yo Combo Isaac Bokala. Oui. Isaac Bokala. Azar le présentateur parmi les témoins des trésors pour tout. Tout bazana sima, bazamwa moko on a bendaki pour appuyer honorable la mission trésor pour tout avancer le projet. En mettre na kati ya Kamina Awa na Saint-Gérald, n'a posé plus de 8 personnes na basali. Na kaboli bango DD. Soto longo awa to kusana lisusu na sonampango centre moko eza liboso kuna peso na posé pe na imbukulu Ahmed Isali kuna peso na posé tozo tambo na bino bomona ba image ezala vrai ou faux bino ndembo yeba est nombre bateau bazo kende ko etende ko na biso évolution oui évolution ezala ko kende vraiment normal biso dans na kati ya basat tout monde 10 20 aza favori. 10-20, ils ont ma belle. 10-20, na numéro 3. C'est ça. 10-20, numéro 3, ils ont qui est vraiment malade. Maman, na moi, tu as kangelongo. Pour ça, nous avons quel bosso? biso na kipe na biso mozo encadrer biso ye mtoyeki na biso alongoli nga na ndako bengi biso na unité na ye tokoti ntongo awa pesi biso conseil nde tosalela tolongwe akaboli biso masala elo todeklare kaki banda toyaki po 10-20 yango nde masolo c'est ça na ye na bandeko banda toyaki biso kangi mu biso nde ozana souci ya mboka na ye il faut aider mboka to tchana ni kolia sima bien. Mais bon, on a salle nayo. Vous avez salle combien? Bon, ça va tout. C'est la maman. Oui. Oui, ma chérie. Vous avez la salle ni? Salle 1. Nous avons voté 10. 10-20. Donc, tous voté mon père, tous voté moi, moi, Gilles, ya tongo. Oto yebi, to yebi kobota manette, to yebi maman nae, to yebi papa nae, to yebi famille nae. Donc, tous voté mon père. Donc, tous voté mon père. Oh, que to voté mon père. Aya, azubiso va voir la biso kimi, mais to voté moi la ndako. Ndeko na biso moko. Ya tongo moi la Gilles ya solo. C'est bon, merci. Bonjour maman. Bonjour. Aya na Saint-Gérald na Kamina. Biso to ali ba maman Buntu, so voter Buntu, kwa zali mwana na biso to vandi na ye na mbanda ka tone kole ne vandi na ye. Aza social. Donc to voter 10-20. 10-20. Ndenge ozomona bato bazo voter. En tout cas biso mo to za na sanka biso to ba témoin, to so mona man to ka ba sa ko voter 10-20. Bato baza ko voter. Et puis na numéro 3, eza ko voter mais bato ba voter ngembele po biso to ba témoin. To so ko sala musala ti poko. To yaki abanda 6h. Ti siko to zali awa, tout mabi akobima. Numéro 3 pe akobima. C'est ça.
Merci. Mbote papa. Toza na centre ya Kamina la première centre. Toye a poto consommer trésor pour tout mabi. Yaza moko ya biso. 10-20 to consommer 10-20 chiffre 1020 trésor pour tout voter na chiffre 3 présent Moïse Katumbi Chapwe. Donc toza na pona présent Moïse na trésor pour tout mabi mwana ya Moïse Katumbi Chapwe. Mwana mabele. Moi, ma belle, Nyon, les cabiers, tout va bien. Donc, peuple, Nyon, c'est consommer trésor pour tout. On est ensemble. Merci, mon ami. Bonjour, Nanou maman. Ni présenter le bossa bâtonnet sur Balanda. Juste faire moi dans Bandaka, il y a un plus trésor. On va toujours ensemble. Parce qu'on faut dire Kitoko, le numéro 3 Kitoko, mon Dieu, Kitoko, na Kitoko. Vous êtes déjà séparément ma belle Kitoko. Ndeko zomona c'est moi tricage exaté. Tricage exaté. Kitoko plutôt que le Kitoko. Numéro 3 même Moïse sera Kitoko. Pas vous c'est belle. Kitoko na Kitoko. Ça va, merci. Merci. Pendant 6 ans de ça qui a. Bonjour papa. Bon, combo nanga monsieur Muno Kinzombi. Oui. Baki. Ah toi ça traîner. Ah tu es dans centre EP Kamina. École Saint-Gérald. La évolution eza kitoko. Ya kitoko. 10 events aza mutabatu. Muto ayambo. Siko na bandeko mususu batikali na ndako bavote nanu te nino koyebisa bango tango ozobeta tour libanda na bandeko mususu batikali na ndako na bavote te nakenda kosala déclaration na bango déjà baya chef baza kuna ba résoudre ba problème na bango ba témoin na yese ozolandela bango moi trick ezate ba témoin nga nazolandela bango soigneusement. C'est bon. Merci papa. Bon, à tout ça, va témoin à trésor pour tout. Diable fait pena ma belle. Toya pena to pèse avec ma cambo. Votera 10-20. 10-20. Ah oui. Ndeko zomona c'est moi trick ezate pona aiza mabele na ye moi trick ekoza na kasite. Mais eza makamba mabele mutakiti da mabele na eseke nyonso ezoleka na facilité. Nyonso eleka na pete. Biso moko contrôle ya makasi eza awa. C'est ça bolandela la loupe. Donc tozolandela calme numéro 3 na numéro 10-20. 10-20. C'est bon, merci. Bon, si on a centre bozo sala be échange to boko tabino nyonso malamu. Bon, tozo sala après 15 minutes mutakoti après 15 minutes de toza en tout cas moi batebele tozo kabola tous les centres tozo kota. Ça va, merci Ndeko. Bonjour patron. Comment on a pratiqué cette chama? Oui. Et que ça la témoin moko ya trésor pour tout l'honorable numéro 10-20. Et vraiment on apporte na biso le soutien na biso et soutenir vraiment moko ya biso ya Tchangu. C'est ça. Moko ya biso ya Njili. Ouais, tout ça qui vraiment na mutuya vraiment tuya d'abord pour voter et puis tout ça là comme témoin na vraiment. C'est ndeko zomona nde bato ba voter c'est moi trick ezate. Ouais, vraiment nous alia donc trésor déjà appli Aleki. Alongi na ye. Donc Aleki 10-20 quand même de voter mais mi 10-20 na 3. Na numéro 3. Na numéro 3 donc 10-20 numéro 3 donc yango ndi makambo. Ça va, merci Ndeko. Ouais, merci. Bande gombote. Ah tu za na sa training. Ah ça dans Mohamed Sali. 10-20. Combo moto ezate. Tout est gaga. Honorable. Est-ce nde bozomona bato bazo voter trick ezate. Bozolandela bato nyonso basala. Sala kitoko. C'est ça. Bato moni ba mususu babimi nanu te balandela to ndeni. Ala kati ça va échange, monsieur soit conti, monsieur soit. Bosa ndeni ni? Maintenant vous allez payer la carte à salle déjà. Si on va payer ba conti na salle tout trois, monsieur va conti, monsieur. Toki koza ba heure nini heure? Les sous à 17h. Ça va, merci. Bolandela nanu. C'est ça. Ngapona nabika c'était mon fermeture élection. Mais de tout ça pena boé à part fermeture élection, ngapena pour touré na numéro 3 Moïse Katumbi photo de la dépouillement auto aussi là. Dépouillement, na OK, c'est ça dépouillement nga. C'est ça. OK, n'était na vérifier élection nga. Ya batu nga. Ça va, merci. Toujours numéro 3. Merci. Toujours. Merci. Ça va, merci. Bokene na bino, ça va. Donc tu vas voter, on a Kasi banda. Donc tu vas voter honorable na biso 10 fête ya ngoyo.
awa ntango mobimba ye moto akanyi azovota me kaka 10-20 ada atouti centre yango oyo anga mpe nauti centre ye 10-20 bana ntango biso nyonso tovote honorable trésor numéro 10-20 bovote kuna yango ngani nauti deja nauti ngai kombo na ngai mofundeki oui mingi bayebengaka kombo ya kilolo yino toza na adresse nini awa toza na boulevard Kimbuta précisément devant ya centre ya seni ya vote ya Sonopon na kati ya centre awa ozosala nini nazali comme témoin ya député Poutumabi Trésor oui toza ebele osala eza vraiment makasi tosala eza makasi mais évolution ya vote évolution eza bien ezoyeke kitoko eke nango bien ezokende bien vraiment vote eza makambo ya vote te oye kovote motu na yo oyo oyebi ovote noke okende boye epuis na bato mosusu oyo badepute mosusu soit eza bakandida moto alongwa na ndako na ye na ide ya kovote motu na ye oye na koye moko boye ocorrompre ye tala doa vote motu na nga boye eza bien te mais ozobosana na une azala ye moko ata opie ye mbongo na une aza ye moko donc inutile so bozala baide wana vraiment botika eza mabe mingi makasi donc 10-15 ekende non 10-20 eke nango bien ouais national numéro 3 présidentiel donc Atumbi très kitoko ça va merci ndeko ok bonjour papa na ngai toza na Saint-Gérald donc biso mpe toza en tout cas ezolekela biso makasi mpo parce que te bango te basombaki biloko na seni soi-disant na nde toyoki na seni ezalaki gratuit mais bachef oyo baza liboso na biso na monoko nango babi basombi mais te basombi bazwi bakaboli biso comme batémoin ndenge ezalaka elekaka na baélection après toya awa na bacentre toya kolandela babiloko na biso kati na bacentre ekomi oyo bamakaro eza pirate bamakaro oyo batrike yango babeti bafotocopie tout ça bakomi kobengana biso bokende moye bovote eza te moye bokote eza te ti nakomona ser mobo asala na seni aye awa aye faire comprendre biso ta faire comprendre biso alobi tellement déjà si déjà kei tu vois ti déjà kei bon bacontinue na yango en tout cas awa en tout cas ezoleka nango bien apart kaka makambo wana ya ese basali bino eloko wana banda ntongo bien esalami ka siko non banda ntongo en tout cas na débit elekaki nango bien kaka te tokomi ba 15h 14h oyo tomoni makambo komo changer bomobima na basale et pourtant eloko babimutu babengi lokola témoin azalaka mutu oyo amonaka azwaka likambo amemaka compte rendu mais ce que biso baotisa biso libanda bacompte rendu tokozwa ndenge nini apisi na miniti oyo na ye loba boye bamisusu baye mpo bamisusu baye bavote te bakembaka moko bongo bato no basili te bokata vote pwani biso tovote te totekaka toyeka sikoyo toye kovote oyo bakati vote mais balobaki 17h bino boki oteka ndeni oyo ezapeka 17h e 17h toteki te bana baolia ndenge eke oluka mbongo mpona yebiki basesa na ye bakati déjà ça va merci mais ata bato basili ata bato bacekisi te bato basili te fa bocontinue kaka mpo bato baza ebele fa bocontinue kaka fa bokata te bon papa mingi oloba eza te eloko mosu na oloba ya mibale mingi baye bauti bamisala mingi bauti bamisala baye ebele ifale bakota mpo bavote mais bango balobi ke baclotire en tout cas soki bavoi na bango ekokende wapi depuis tongo basali nini alors que nayebi te sur base ya nini oyo bakozala baclôture parce que bazalaki na baproblème depuis tongo toyaki ona vote bozonga boya baire mo boya kovote so torégularize makambo barégularize makambo bato bandi kovote engouillement wana tozelaki keno toya vote baire mo tosala baactivité tokoya kotika baactivité te po toya mbala moko parce que na tongo toyaki bayebisi biso kie il faut tozonga po barégularize makambo toye balobi baclôture yango ezalaka boye en même temps biso bamisusu to problème ezalaki na niveau ya machine na machine
ndenge ezalaki wana bayebisi biso bokende si on ete r tokoza ba r nini r oyo toza déjà presque ba 19h toke 18h toza 17h58 minutes donc 18h moins 2 minutes po tovote bazocomplike biso no rdg ekoki babandi na retard ndenge nini bakokata avant alors qu'il fallait pas respecter R. Biso to poto voter mutu na biso 10-20 bazo compliquer biso poto voter. Ya mwana problème ya mwana tozo lobé. Donc makambo na mboka na biso pena eza na onka sérieux jusqu'alors. Surtout quand c'est qui est makambo eza vraiment makambo sérieux alors que makambo ngo eza ka ba 26 tisiko. To ye poto voter mais ba complication eza toujours. R na biso yango esengela to voter. Pona ni parce que babandaki na retard. Donc on va dire que non, tu as voté mutu na biso 10-20 yango wana akangeli biso rapport babito voter te wa problème ezate biso tozongi par rapport à makambo na bango batikala basala oyo bamoni bakoki kosala oyo tosengelaki tosala yango toye po to remplir devoir na biso civil mais to remplir yango te complication toujours ya bato asengi babandi na retard aocomplike biso pour rien alors que balinga baclôturer na retard mpo babandaki na retard bango moko barespectaki rt tozalaki na ntongo tozongi balobi bozonga bakobongisa makambo tu oya ata nini tokosilisa mpe na petit retard mpo na nini parce que tobandi mpe na grand retard mais tokomi na 17h bakangi donc sikoyo tokoloba nini ça va merci mwana mboka nasepeli baclôturer mais bato baya susi bavote kaka siko bango nde babandi retard o bien ke non tobandi 10 heures Ele